Relation ya Fally Ipupa na Exil Peshanga eza relation moko ya lilosi. Relation ya Fally Ipupa na Exil Peshanga eza relation ya kala ya bana quartier moko. Bandeko nanga parmi bato oyo visa antoine Exil Peshanga pe aza na kati. Ko ya minene eza nini ekomeli Exil Peshanga après kolakisa passeport, après kozwa visa na ye epa ya papa na biso Fally Ipupa. Est-ce que eza mabe soki azwi visa eza ya Fally Ipupa? Fally Ipupa aza ye na ye ya quartier, donc ye na ye mpenza ya kati, ye na ye ya ntongo. Fally Ipupa na Exil Peshanga babandi lelo te. Preuve aneke ba video eza o Fally Ipupa akenda otala Exil Peshanga, akenda otala mwana wana ya muke wana ya mwasi, akenda otala mwana Exil Peshanga o bapesa ndoi wana, akenda kotala Fally Ipupa leka na ndako ba Exil. Fally Ipupa kenda kanandaka ba Exil aketala Exil babandi lelo te babanda relation na bango kala. Alors tant Fally azobimisela batu ba visa atali boye Exil Peshanga azawa na tali boye basolaka bien atali boye amutu na ya kati. Alors soki Fally Ipupa abimiseli Exil Peshanga visa po akende poto 4 ans visa ya 4 ans mabe eza wapi? Peuple congolais toi mitema mabe toi mitema mabe. En tout cas mbote bandeko na nga mbote bandeko nyonso bolanda Exil Botelo TV. Vraiment boyebi ya bino Exil Botelo TV soka komi déjà monté à bossa na kutu na kopesa mbote. Donc mbote na bandeko nyonso o bolanda ka biso vraiment ba mbote na bino esika bozali. Wana boyebi ke bonjour bonsoir esi boyebi e dépenda kaka na air oyo okolanda émission na biso. Donc na air oyo okolanda émission na biso yondo koyeba okozwa bonjour to okozwa bonsoir. En tout cas bandeko nanga eza ya minene pe ekamusa biso eza kokamwa donc ezo lekela biso. Soki Exil Botelo TV aye liboso na bino lelo pona ko présenter bino émission oyo en tout cas esalinga pasi e choquenga komona comment peuple congolais bazo critiquer Peshanga, comment bazo finga Peshanga po azui visa et pas ya Fally Ipupa. Ba comédien o ba voyager, ba comédien belé ba voyager, ko ba voyager ba zo ba visa pe si maman live mtabimisela ba visa. Soki lelo e Peshanga azui visa na pas Fally Ipupa mabe eza wapi? Mabe eza wapi? Mabe eza wapi bandeko ataba yinaka mutu boko yina Exil Peshanga ti wapi? Pourquoi boyina moi mwasa batu makasi boy asala bino nini? Eza pasi pe mawa, en tout cas eza pasi pe mawa na yoki yango pasi. Bande onanga so zamba liboso okoti na Exil Botelo TV vraiment o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et ça malamu mingi. To uti komona biso nyonso awa tango batangi bakomba ba visa, ba pesi batu ba visa, to yeba ki ke Exil ndeti ngabo na yeba ki ke Exil Peshanga a obima na kati ya bato ba pesi ba visa. Nga na yeba ki moi je savais na yeba ki yango ke aobima na kati ya bato bapesi ba visa Exil Peshanga aozana kati. To mona ki makambu to banda koyoka Fally soka lobi alobe lo mo soka tankomba Exil Peshanga banda koloba toujours makamba minene ko ya ba tout réseau salema. Abanda koloba na déjà bongo abanda déjà ko promettre ye. Ezaki déjà meilleure façon o Fally Ipupa banda ko promettre déjà Exil Peshanga ke makamba minene ozala. Que ba tour ko salema a prometaka ye déjà. Fally Ipupa ala bien. Fally Ipupa ala bien aeba vraiment kova na batu. Aeba kova na ba petit na ye, aeba kova na ba sœur na ye, aeba ka vraiment koza na batu. Bino bondimi ke Fally Ipupa aopesa ba visa. Kanda za ka bien na Exil Peshanga. Aobeta ndeko na tour poto te. Bino bondimi yango. Bondimi yango pena oboya kopesa Exil Peshanga visa obeta ndeko ne tour poto te. Exil a soutena Fally na ba concert. Concert monte Fally abeta na Kisasa wana Exil azanga bomona kaye. Bomona kaye soutena Fally na ba concert makasi. Akendaka toujours ba concert a Fally pona otombola ya quartier na bango. Akendaka botika babiloko bosalaka bozala ateka ba eni o bozaka nango ata boyina mutu boya bo bando finga Exil ba sali video na ndeko no video na tila bino liboso.
baye na video na bango na réseaux sociaux ndenge ixi azosepela na passeport na ye ndenge azosepela na visa na ye video wana ezwi ata 2000 commentaires ya bato baofinga Irsil lokolo kilo bobenge fie lokolo kilo par rapport ya nini bandeko na nga bokofinga ye fie lokolo kilo par rapport ya nini lelo sila soka kepe États-Unis lelo sila soka tamboli lelo sila soka azwi ba visa eza grâce à Maman Olive. Combien de comédiens au bazui ba visa grâce à Maman Olive? Irsil atikali kozwa chance wana te ya kozwa visa grâce à Maman Olive po azalaka na ye muta Maman Olive te bango bazalaka na bango na kaya Mama Denise Nyankero. Bango bazalaka na bango bata Maman Olive te. Combien de comédiens lelo ba mama top bazwa ba visa grâce à Maman Olive? Lelo bato ebele bazwa ba visa grâce à Maman Olive. Mais Irsil Peshanga atikali kozwa visa te, atikali kozwa chance wana te ozwa visa. Atikali kozwa chance wana te po azaka na ye muta Maman Olive te. Azaka na ye mutu ya mama na biso Denise Nyankero. Donc tant Maman Olive azopesa batu ba nini ba visa moye ba pesa Irsil Peshanga ba visa ezate po azalaka muta mama na biso Olive te azaka mutu ya mama Denise. Alors soki lelo Irsil Peshanga zwi na ye visa na nzela ya fali mabe eza wapi? Mabe eza wapi? Tolinga mingi division te na bata théâtre aza mutu fali asepeli apesa ye visa azwi visa ya ofele o abimiseli ata differente azwi visa na ye ya 4 mabe eza wapi? Bozo koma bozo yembela ye bozo lobela ye ke azosepela na visa o ya ye te visa o basombeli ye kosombela so basombeli visa eza mabe te. Eza mabete combien de personnes au ba voyager na ba vision ba sombela kabango. En tout cas eza malamu te bandeko. Eza malamu te botika bloc wana bozo finga mwana mwasi ya batu. Ixila kokite no kepoto atakutu bozana na ena makasi pona ye. Poani peuple congolais lingi N Pro Max motema mabe. Motema mabe zo futa te bandeko botiela ngana ba j'aime na vidéo to tia ba j'aime na vidéo s'il vous plaît. To partager na nos vidéos oyo. Motema mabe futa kate. Bosiela moi sa batu motema mabe pona kaka passeport, pona kaka visa o Irsil Peshanga azui. Azui visa na mutu musute, azui visa na ndeko na ya na e fali pupa. Azui visa na ya na e fali pupa bandeko botika biloko oyo. Botika biloko nanu kutu moi sa batake poto te kaka nde ba annoncer kazui visa boye bobandi ko finga ye mutasali video na bozo finga ye bomona ke lo nyonso mabe bino o abino nde bat ba sepelaka nango mais o abatu bolinga ko sepela nango te eza mabe. Bomona ka nyonso mabe poani Irsil Peshanga sala bino nini ake sala théâtre na Gomez boye bofingi ake sala film kuna na Nigeria bofingi asala bofingi finalement moi ça batu na pe bomona ete ke wa pelisi caméra ye ko sala émission bandi ko finga batu no bomona ti en tout cas non to mona te ke o aye aya ko répondre batu ba finga ka non to mona ti azaka na calme. Azakana calme ba débat ba théâtre o awelela kate. Pourquoi vous continuez ko finga etina mutazu visa na pas fallu pour bo fingi peuple congolais en tout cas eza malamu te. Fallait pour pas honorer Irsil Peshanga pour mutobi miselo visa 4 ans combien de comédiens au bazu visa pas fallu? Combien de comédiens? Mais tout le monde ba journaliste bazui ba chroniqueur ba journaliste belé bazui ba visa. Ba musicien bazui ba visa. Mais na ba théâtre fali à raisonner ata ba comédien et pas Irsil Peshanga. A raisonner ba comédien et pas Irsil Peshanga. Eza mabete. Ce ka salisi tournoi ya poto wana eza mabe. Eza mabete bandeko na bolongola en na moi sa bato. Karabinyo bo finga karabinyo bo en tout cas eza malamu te motema mabe futa katendeko osa motema mabe na star na opozwa nini to pesa ba star valeur nyonso to yo loba ato valoriser ba star mboka na bisoko to pesa bango valeur. Est-ce que Irsil a bongi te na ozwa visa? Est-ce que Irsil a bongi te na okende poto ba oba okende poto ba leki na nini? Ba oba okende poto ba leki na ni bandeko nanga pe manzambe nda pesaka. Pe manzambe nda pesaka botika biloko ce n'est pas bien. Botika ba biloko bosalaka o. Na ebite bino batu boyaka ofinga batu bozaka na motema to bozaka na motema te.
bosepelaka na mamba baninga te visa na o azwa na fa bapesa yango na bino to so bapesaki bino nde lingo azala bien. En tout cas eya malamu te eya likambo epesi bato kanda eya likambo bato basepeli nango te ya mabe nde tosepela nango ya mabe ya malamu tosepelaka nango te tosepelaka na makambo soki bomoni likambo esalemi mpo na bakomedie bosepelaka irsi nango bofingaka fingaka mwana bato lelo alinga akende ata tour Eiffel bozokontinue mpe kaka kofinga ye akende mpo tokuna akende na tour Eiffel asala bavideo lokwa baninga tosepela bakomedie na biso bakoma voyage bakoma okende poto ata lelo azwi visa 4 eza ebele aobetela yango bakwenda vutuke aobetela yango mpe bakwenda vutuka akemboko combien de personnes bazwaka bavisa ba 6 mois bavisa ba 3 mois akeke mbango azongi moninga azwi ya 4 ans bandeko motema pasi yango ya nini en tout cas jalousie makasi boye ya nini bandeko na nga jalousie makasi ya nini na star bato alobaka te mwasi asalaka théâtre ne d'ailleurs akendaka bisalela te ke o aye apa o asali théâtre aye apa o asali théâtre asala isila azalaka mosu pa Belleville mosu pa Dacosta mosu na ndako na bango kuna pa Papa Elombe mosu na groupe snack akendaka baplace ebele te abatela valeur na ye abatela dignité na ye aboya na ye baentroupement bata théâtre ebele isila aboya na ye eza te ke o po azangi mbongo po bato mosusu bokoma ofinga ye azalaka na mbongo te nga koka kosa koproduire batéâtre te aboyaka na ye aboya na ye baentroupement ebele bafinga ye aboya na ye aboyaka na ye bafinga ye aboyaka na ye bamanke po bato théâtre na biso bamankaka kaka bino bomona exil na mamba buzoba ke yo bomona ekirimo bo aza na kati azalaka te alingaka na ye nde te eza te po azangi mais eza ke po alingaka na ye te abatelaka valeur na ye en tout cas eza bien te la famille eza likambo epesinga pasi yango bomoni na ye kosala analyse na nga na ye kolobela analyse kute me na ye kolobela nde bato bazofinga ixi peshanga ce n'est pas bien botika mwasa bato soki fali honorer na visa eza nde honorer ata bofingi azokende na petit fali problème eza te aoke poto honorer passeport ne komi kilo po bino bato bofinga so ezalaki ke fali pa bimisa ya visa po na bino bolingi bosepela bolongola N Pro Max na via mwana bato eza malamu mingi te tosepelaka comédien asali boye bosepeli ngalinga bato bakitaka bacomédien mboka na biso te j'aime pas ça eza kitoko te azwi visa botika ye akende na ye poto na ye asala vie na ye akende liboso oyo alobi eza ya nzambe azwi visa ke concert fali araisonne bato bakota ya concert ixi la somba abiye akota ya concert afali so lelo fali abimisele visa mabe eza wapi en tout cas, pardon Mbadi. Merci mingi na batu nyonso o balandara biso. En tout cas, merci na batu nyonso o bolandara irsi Botelo TV. Vraiment, bon continuer toujours à soutenir biso, bon continuer à partager, bon continuer à landa biso, bon continuer vraiment à tala ba vidéo na biso, bon continuer à s'abonner et au sa malamu mingi. Ndeko nanga o kotimba la liboso na chaîne na biso. En tout cas, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sa malamu que le Seigneur vous bénisse. Na sepeli mingi na ba remarque na bino na sepeli na ba appel na bino na sepeli na ba message na bino ba yanga boza ebele so na bino tanga kombo to lala. Vraiment, continuer toujours à partager ma vidéo na biso ba partage na bien to mona kango. En tout cas, continuer à partager ma vidéo na biso nzamba lola akopambola bino. Batu nyonso bozo finga Irsil Peshanga en tout cas makala moto na mutu na bino. Tango bo sepe na lipambola baninga te nzambe pa opambola bino te. Bo yekola ko sepe na balipambola baninga pour que nzamba lola pe apambola bino. Wana tokutani à la prochaine occasion bandeko nanga soki ezambala liboso o tomber na Irsil Botelo TV kaka na ndeto yebisaka bino na système moko ya bien au s'abonner au commenter au liker au partager na baninga partager na WhatsApp na yo partager na Facebook partager partout partager na statut partager na ba collègue na yo partager na famille et osala malamu mingi wana tokutani soki nzambe azongite bo aimer vidéo et osala kitoko makasi bisous bye.
Thank